Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez, madame, messieurs. Bonjour et bienvenue dans ces numéros de Sokola Bango sur votre chaîne YouTube préférée, Canal Congo TV, bien sûr la vôtre. Alors aujourd'hui, on va juste vous livrer quelques informations en rapport avec l'église kimbongiste. Et d'abord, je vous annonce que le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbongiste, son éminence Simo Kimbangu Kiangani, qui séjourne actuellement en Kamba, va pouvoir se déplacer bientôt pour la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, capitale même de l'église kimbongiste, parce que c'est le miroir de l'église kimbongiste, la ville de Kinshasa. Et en tout cas, Bandi Minyoso, kimbongiste et la ville de Kinshasa, na minute où Bazako s'est préparé pour que Bayamba, Mokondi Aboule, Mokondi Alingomba, son éminence, Papa Simo Kimbangu Kiangani, parce que, Tokoyib Sabino, que, en 1996, 96, Papa Diangenda Kuntima, plutôt Papa Fumambanza, Papa Dialungana, Yaya, ya Papa Diangenda Kuntima, voulais-je dire, Yé, Azalaki chef spirituel, parce que Papa Diangenda Kuntima Natangwana, Azalaki sous-souté depuis 1992, le 8 juillet, où il y a Koufaki, Nde Yaya Naye, où Azali deuxième fils, il y a Papa Simon Kimbangu, Papa Dialungana Kiangani Salomon, Yende Azwaki règne ya Lingomba. Et en 1996, avant que Mouzé Laurent Désiré Kabila à Kota, Papa Dialungana alongwaka Nkamba pe ayaka kovanda na Kinshasa. Et asalaka 11 mois na Kinshasa. Na voyage na yewana pendant séjour na na Kinshasa, nde afdel ekotaka. Batu ebele ba mitunaka. Ndenge nini Kinshasa makila etanga te, minduki ebeta makasi te, guerre esalama te, na moment oyo bato babande ko s'attendre na départ facile ya Mobutu te. Bato bayebaki que makila ekotanga na Kinshasa, mais Papa Dialungana Kiangani bato ebele boyebaka te, ayaka kovanda na Kinshasa pour que ayamba Mouzé Laurent Désiré Kabila akota na kimia makila etanga te. En tout cas bato ebele bayebaka likambo wana te. Voilà pourquoi tu as informé bino que ceux qui bomona tension ezala calme, ceux qui bomona mobulu et salama ndenge bato bazelaka yango te na Kinshasa, et que le 17 mai 1997 afdel ekota na kimia peuple ezako yisepela ezalaka parce que Papa Dialungana Kiangani alobaka yango déjà bien avant, et koyana ye na mboka Kinshasa ezalaka pona kotia kimia. Maintenant Papa Simo Kimbangu Kiangani, tu as déjà l'information qu'Azuya na mboka Kinshasa. Azuya na contexte nini? Azuya kokuta Kinshasa na contexte moko oyo tension politique eza makasi. Boyebi ka chef de l'État a outi ko annoncer ba consultation ou a initié na ba leader nyonso politique topé ya société civile. Alors, et créer tension ba to belende tozo ba zo baté nini koleka na mboka. Pendant que bato bazako s'interroger sur ce qui va arriver, on est tous à l'émission boye, bandeko ya Canal Congo ya poto bazako benga metoko ya babango sima pambate émission ezako koba tokozwa bango kasi bandeko Canal Congo TV bazako na France, vous à la calme parce que ba contact des ali, tozonga na quand tozako loba ya koya ya Papa Simo Kimbangu Kiangani. Azoko kuta tension politique makasi. Tension on ezaka na Kinshasa te, ezana mboka mobimba parce que bato baza pour ba consultation. Na bato baza contre ba consultation, baza partout à travers le pays. Et bato belé baye baraté que mboka oyo ma bomba mimi nene ezali na makambo ya Papa Simo Kimbangu. Papa Simo Kimbangu Kiangani, l'actuel chef spirituel et représentant légal, à Kokoma, sauf changement de dernière minute, incessamment, c'est-à-dire qu'à la minute, Azoro Koma na Kinshasa, mais ça vous ça déjà. Et bato ebele bogomona bakokende kokutana na ye. Pour que basolo na ye, tango yaka, bato ebele bakenda koluka, ba réponse na ba question oyo bazoko yebate ekosuka ndenge nini. Et je crois que bato bakozala verti. Bato nde bazoko na biso ba yebi ma bomba mi yankamba ma bomba mi Papa Simo Kimbangu baza na intérêt ya kokuta na Papa Simo Kimbangu Kiangani. Mais la grande question, est-ce que Papa Simo Kimbangu Kiangani koya na ye
ekopesa kimia na ndenge tension eza na mboka wana ezodépendre pe na bakonzi ya mboka oyo bakokende kokutana na ye pour que bazwa pe parole de sagesse bazwa baorientation oyo esengeli pour que kimia ezala na mboka mais na minute oyo bakimbangiste ya mokili mobimba baza kolela pour que kimia ezala na mboka parce que le 6 avril 2021 événement monene eza kozela bayindo ezali centenaire il y a ministère, il y a Papa Simon Kimbangu à travers l'église kimbangiste où ils ont totalisé un siècle depuis Ezalaki créé. Voilà pourquoi nous avons rappelé en tant que Bapandi Sango histoire Yamboka Nabiso pe devoir des mémoires pour que Toyeba que Namboka Nabiso il y a des canons où Yotokoki qu'on s'en servir pour que la solution est monana. Baselenza me baza ebelé. Mais je crois que pour ces pays, jamais vous pouvez décider, jamais vous pouvez faire Makambo sans que vous puissiez associer Papa Simon Kimbangu. Parce qu'il y a un socle, il y a libération, il y a l'homme noir. Et il y a République démocratique du Congo. Et pas Yoapi, Nyonso, et Kokiko s'est déclenché positivement car on a encore une nouvelle Jérusalem. Voilà pourquoi vous avez belé vos Rolanda Bisso. Il y a Papa Simon Kimbangu na mboka Kinshasa et ils ont une affaire ya bakimbangiste été. Vous verrez comment des autorités, différentes personnalités vont défiler. Je crois même que le chef de l'État aura besoin de consulter sa divinité pour que Nini Oyo eza ko kende na mboka. Voilà donc bozomona comment est-ce que appelle les gens au côté belé pour dire que tant tout ça la émission il y a toujours des contacts pour que en réalité il y a mais je tiens quand même à vous informer que dimanche oyo le 25 octobre 5000 nouveaux fidèles kimbangistes bazalaki baptisés et parmi les 5000 fidèles kimbangistes tout en a 1200 au bazalaki déjà kimbangistes mais bazalaki sous discipline lobengi ba sous pénitent na lingala to benga ba santelama c'est-à-dire akweyaki akiamaki sima ya lingomba bazalaki sous discipline nde akuli alandi malongi azongeli lisusu atelemi bango bazalaki 1200 pe 2900 oyo bazwana no baptême esika moko te bazwaki baptême pour la première fois na église kimbangiste également 900 fidèles bauti na mangomba misusu baye kozala rebaptisé cette fois-ci na église kimbangiste pour babengama bakimbangiste cérémonie wana esalamaki na centre d'accueil kimbangiste ya Kasavubu et pas wapi ba pasteur communaux bazalaki belé ba sectionnaire ba pasteur banganga nzambe batiaki maboko ba bondelaki pe basalaki sacrément ya baptême bandeko wana nyonso bakomaki bongo bakimbangiste c'est-à-dire bao bakoyaki batelemi na ba oyo ba landi malongi ba oyo pe bazui baptême bisika mosusu me bandimi balanda na bango Papa Simon Kimbangu. En illustration, des totili bino ba photo, vous on a fait qui s'est réellement passé. Et puis moi extrait, il y a vidéo où tout la bino pour que vous voyez quand même moi ambiance oyo et les cas qui dans centre d'accueil. Mais nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines émissions. Je tiens seulement à vous signaler que vous puissiez retenir la grande information, c'est le préparatif de l'arrivée de son éminence Simon Kimbangu Kiangani en Kamba, dans un contexte où tout le pays est suspendu sur cette crise qui menace la paix, cette tension politique dans la coalition FCC-CACH, où il y a poussé le chef de l'État a annoncé la consultation pour créer un large consensus autour des questions qui fâchent. Et ces larges consensus, ils ont baptisé comme Union sacrée de la nation. Mesdames et messieurs, c'était avec plaisir de pouvoir vous informer sur ce détail. Nous y reviendrons comme je l'ai annoncé au prochain numéro. Portez-vous bien. Merci à Saint-Denis et à Enoch qui nous ont aidés à arriver jusqu'à chez vous. Portez-vous bien. À très bientôt. Na kombo ya tata
kimia tesoi na biso nyonso pe bandima tonga tosuka yomeyota na biso eza koezepe maonayo na kombo ya tata mwa